boire, Mitterrand champagne. Inakuna Lula yo Aneswa Ma Chekebango Sekamoge Balula yo Aneswa Ma Sekamoge Orote Kota Yanga Mapesanga pouvoir Nakodi Sabani Amabakota Mabulu Yanga Oh, salut les tontons, salut les Gaulois, salut tout le monde, salut les Congolais. Belle plage Phoenix à Kisangani, là où il y a des belles poissons, là où on mange bien. Donc, dans Phoenix, comme à Kisangani, tu dois te demander, je suis où? Bonjour encore une fois, Balandia Gilmas. Analysons avec Gilmas la musique congolaise. Nde esika tozoko malelo. Makambu ya président Golf Kizola eke ezongi de gauche à droite. Ba génération berceau bobo sana ba Valeria Mutuna Mutu pembeni ya wera sonité. Mutuna Mutu aza ko apporter quelque chose pembeni ya wera. Soki Golf Kizola zawana aza pona raison moko spécifique. Golf Kizola aza parfaite, aza nzambite, aza lokola yo, aza lokola ngai. Mutu na mutu aza na ba défaut na ye, na ba qualité na ye. Soki ba génération berceau na ba fan nyonso ya maison mère. Bokomi kotalela kaka ba côté ya ba qualité ya mutu na mutu. Je pense que bilobela oeza na réseaux sociaux na ba TikTok ekosila. Golf Kizola bao ba yebi yete. Bo baza koyeba kaka na kilelo. C'est un monsieur qui a œuvré trop na maison mère. Il a été combattu na makambo ki président oyo. Biso tolandela ka maison mère toyebi. Mais en tout cas ponanga, c'est un homme qu'il faut. Totika ko comparer na mutu lokola Odile Manzaka. Mutu lokola Odile azana porte-parole. Mais mutu lokola Golf Kizola aza mécène. Aza mécène na musique. Alors azana ba atout très important pour na mutu lokola artiste na biso nyonso préféré wera son. Mais wana eza sujet na ngai te. Parce que mutu na mutu azana ndenge azomemela makambu, azotalela makambu, mais sujet onga nazoya nango lelo. Eza sujet mususu. Sujet ya ba réconciliation depuis ezotambola eke ezongi papi kakola zaboye. Soki Odile Manzaka azalaka mutu ya faire ça makamwana nyoso tokene tozonga ba préférence eza personnelle. Odile akozala wana akolinga 3 musiciens mais moko wera ya mibaleta musu faire na yebite ba makamnenge za kutambola kuna. Mais tant que toza kolobela réconciliation après tout ce qui s'est passé avant ba concert ya wera son. Les gens qui ont combattu Werason, tout le monde a Jibé Mpiana, à travers Roger Ngandou, Ferregola, Adolphe Dominguez, Blaise Boula Piazana Kati. Soki boyoki batunyo sonoti kotanga kombo, eza penza ba élément moko majeur na musique, surtout na Kla Wenge. Batuwana ba combattre Werason et makasi. Tobo sana pe sele yote, sele opiaza parmi batuwana. Mieux vaut Blaise Boula, mais sele yo. Soki nazalaki na moyen, na pouvoir, ya kopesa wera son conseil. Ya kopesa pe Golf Kizola conseil. Sankara Dekuta conseil.
papi kakol conseil soki nazalaka na force wana nde nakoyebisa Werason s'il te plaît olobaka ete fan oyokelaka base na yo oyokelaka ba fan na yo mais Feregola Seleo Jibe Mpiana nana nyoyo nakomaki ba kombo place moko boy na ba Adolphe batu wana Blaise Bula za neti na bale makaba wana me batu oyo soki ngande na zalaka kolimbi seza normal me ko s'approcher na bango ndena ko s'approcher na bango te. Par exemple pona Jibe na ba Blaise Bula ba pare à révolution balinga ki vraiment wera abambambati batu ba bandi mouvement place moko mais dès coup ba se rebeller contre mutu moko Jibe mutu ayebi bien que mutu wana touti ne musika toza les deux personnes tozo sala makambo mais Jibe na boyoki makambo ya nani oyo DJ Marcel Azé Koloba donc il fallait qu'il wera asila kaka. Imaginez-vous wera asila pona esengo ya Blaise Bula pona esengo ya Jibe Mpiana bazomona muninga na bango akita nga soki nga tokoyoka na biso ne to solo la kabongo mais ko se rapprocher ko zala ba camarade boye ko limbisa bango ndenge boye to bandi ko fanda ko tambola pona nga jamais parce que soki mutu azo lukelo pena malheur ya ndenge wana na ndimite ke ngai personnellement na ko limbise kaka bongo ko limbise ezali me ko bosana ezali ko eloko mususu ndeko na ngai Patricia Douarda ba grande dame lokola Irene Mabwini ba ko contredire ngai te soki bo contredire nga bo point de vue na bino ekozala pe bien na kacha ba commentaire na kotanga na koyeba pourquoi were fois kutana akangama na Jibe na ba Adolphe na ba nani o ba Fali ba Fere na ba Seleo batu ba donc so bozongi nazonga na osima muke tangu vient na biso Werason azui moi chance ya kozala exposé et pas ya leg mwana na ye erichota na bena la scène musicale wera azui ba producteur asali kope na Masai po basala production amoni kenzela eza bien merci nande konabiso erichota na be d'abord d'ailleurs na signaler que album Évangile eza koya ba ange bakoyemba toyebi déjà que album Erichota na betikala jamais ko raté soki ekoti na marché batu ba yaka nango batu basomba kango bien et puis album ya Erichota na betikala jamais ko zanga au moins 4 chansons o eko kanga minimum ezalaka 4 chansons soto bandi na retirade des plus de 6 chansons boyena nini na mianjimi demo plus de 8 chansons carrière d'honneur carrière d'honneur en tout cas n'habite ce tokolobela combien presque toutes les chansons ont marqué le monde musical lelo avec l'évangile ba évangéliste pe bakoepate biso tozolinga toyoka sika ba musicien bakoyemba bakopesa biso nini à part oto yebi pa héritier banzembo na bango personnel nini kokota nini ko tuta mitema na biso ba melomani yango ne toza kozela alors bande konanga 4 personnes nazokene na 5 na Blaise Bula po de temps à temps mais ba oyo balingaki pena azalate tangu wera zozonga ko beta musique ba campagne o Jibe bemela Jibe atindi na ni Roger Ngandu baba na koloba makambo ba kisi ba poison makambo wana ekendeki biete na matoi ya batu ezalaki neti contre campagne kolakisa ke Werason aza biente aza mutu mabe balingaki baboma Jibe donc ko innocenté Jibe pendant que c'est lui qui est en train de créer ba polémique pour batu ba kene na musique ya Werason ité. Malgré cela Wera a invité ki Jibe Mpiana comme Jibe aza mutu ya orgueil aboya ki koya bomona ki Seleo azalaki abandaki na émission moko alataki t-shirt ya blé pendant que batu ya Jibe batu abandaki ko attaquer Werason mais Seleo abalusi
akomi mutu akomi ko défendre JB pendant que Wera tikala jamais ko finga mutu ko sala émission mabe mais bango babandi Seleo aye banzembu kaka baselo Seleo papa osala mingi na wenge mais ozalaki na entreprise ya wenge batu ebele baza ko travailler na ba entreprise lelo na ba onatra soke na poto ba entreprise tangu mutu alongwe ba empreinte na ye etikalaka ya o entreprise wana batu bazosala na Microsoft lelo Microsoft soki balongwe est-ce que bakoloba biloko basala ikuneza ya bango etikali ya Microsoft batu baza ko travailler na nini na Apple ba iPhone ezana batu baza ko appliquer baza ko mema biloko kuna na kati soki alongwe makambo wana etikalaka marque déposée ya Apple ya ba iPhone. Alors ndeko na ngai osi olongwe biloko tikaki eza biloko ya maison mère osi olongwaki meka kosala pe ya yo basale eza ebele naza ko répéter ngo chaque jour basale eza ebele meka pe ko prouver na batu ke oza capable héritier ayemba na wenge ba cri na ye ba animation na ye ba voko na ye batu baza ko yemba yango ezalaka problème te ba fere ba yemba na wenge ba voko na bango baza ko yemba parce que eza ya wenge otikala na wenge pourquoi ba fere batikala jamais kolobela ba voko na bango ke voko na nganga muto ayemba yango te ezalaka bongo te Seleo bwaka sala cri ya sika prouver na monde à part wenge muzika oza capable ko sala likambo lelo après ko dénigrer ko déstabiliser banini ba promotion ya Wera Son okomi koya ke olingi ko sangisa batu depuis quand maison mère basala ba anniversaire yonde oya koza oya na idée anniversaire mukolo orchestre za na idée na ngote ozobosa na ke makambo ya dynastie elingaki ezwa problème awa Fere ngaka sala dynastie azam atikala jamais kozala mukolo wenge mais azolinga sala dynastie ya wenge est-ce que c'est normal ezaneti lelo Sam Chintu esika aza alobaki ngonga nazo sala anniversaire à quartier latin yaza mukolo quartier latin te mukolo quartier latin nde ako décider soka osala anniversaire alors bandeko les gens oyo ponanga Were ne fallait pas s'approcher na bango eza ba faire rigola beaucoup tani na bino na coin beaucoup tani à distance oui botika la bongo mais oya ko s'approchaka koyaka toujours koluka après boko s'approcher après wana bokei bo créer ba problème bo s'approcher boye bo créer ba problème et si ka Were aza déjà sans cause la pembeni ya JB sans cause la pembeni ya Adolphe sans cause la pembeni ya Seleo na ba faire. Est-ce qu'il ne vit pas? Aza ko vivre bien. Azo sala makambo na ye, azo beta pe concert. Wera déjà zo la kisa. Sans JB, aza capable ko sala makambo. Sa Seleo, aza capable ko beta concert. Sa Fere, sa Adolphe, azo continuer na musique. Pourquoi bandeko bozo linga kaka na minicho bozo tozonga na idée Adolphe ya Golf Kizola président na pesi mboteska za na yebiete totikala pe ko solola te. Alors, naza toujours na ba cadrage wana. Apesa ki ba génération berceau idée ya bien. Réconciliation eza mabete. Makambu to uti ko zwa. Ba problème to zui avant concert na biso ebeta. Et ko zala bientôt ça la réconciliation après concert. Topesa na no faire espace na ye à se défouler ezala te ke Wera muteye ko sala boye Wera muteye ko sala boye botika faire asala makambo na ye après ce que réconciliation ko ya ezala je pense que azolo bango na idée moko ya maturité makasi obino ba génération berceau bozo comprendre te le même Golf Kizola tangu JB na buzoba ce pays osoki manzaka soki nani Odile Manzaka a recadrer JB abandi ko finga JB pona komon kota la grandeur ya Wera Son kolinga kulatisa e potopoto te le même Golf Kizola telemelaki Odile Manzaka alobi ko finga yete makamwana eza bien te mutu oyo azana mutu oyo eza kusala olingi ko protéger Wera Son bolingi ko kolatisa Wera Son comme babiloko ya salité te un homme de valeur akosala oyo nani Golf Kizola salaki
Bino ba génération berceau bozo memama na loyenge. Ezana ba golo baza ko kota kotoyo, baza ko s'infiltrer attaquer ba na maison mère, bango baza ko ya ko tia désordre. Ba vraie génération berceau, bango baza focaliser na ba concert ya Werason, bango baza ko focaliser na makambo Werason na kosala lobby. Ba bêtise oyo, ba génération berceau babotami na poto baza na katité. Baza na katité. Alors bino bawo boza koya na ba fitilité ba infiltrer ba koti na kati batu ya bagola ko biki bazaka batu ya buzoba ndenge we ufanani fere moko lobaki aza mutu ya buzoba. C'est fort possible batu na epe ya buzoba baza la wana pona ko distraire bino bana génération berceau. Boza la prudent. Bolo yo ke la makambo yo kaba buzoba te soki bozo kanisa odili manzaka zalaka fane pe ya fere. Pourquoi kasi boza ko kangamana ye pendant que Golf Kizola za certain avec certitude nyosa zola kisaki lui c'est Werason produit na ye za Werason au lieu ya ko tia makelele bo kangamande sima ya Golf parce que azo mema makambo ya bien sima ya Werason aza ko protéger image ya Werason. Contrairement à Odile Manzaka, bien qu'elle soit communicatrice, elle soit makambo na ye, soki aza fan ya Fere Gola, est-ce qu'on créer ba polémique avec ça botika la jamais komona batu ya Fere ba fingi awa. Odile tika la jamais ko répondre. Mais quand même tangu jibe aye Odile a répondre. Bozo mona teke ça eza ko pesa quelques images. Mais pona koza la grand ndeko na biso oyo Golf Kizola lobinini. Aboyi muta ko finga, mutaza pembeni ya Wera. Communicateur ya Wera kufinga jibe. Aboyi. C'est la seule façon ya kolakisa ke biso tozana ba polémique ya pamba te. Biso tozana polémique ya muta kobeta musique. Jibe na polémique, est-ce que polémique ya jibe eko pesa Wera sonne quelque chose. Jibe azobeta musique te. Jibe azakoya koluka kaka beze akangama na moto ya Wera sonne, c'est tout. Alors bandeko Golf Kizola ko kanga eloko wana ezalaki hémorragie moko ya important ko kanga. Bo salier na makambo ya bien, botika désordre. Batu oyo selonga Wera atika bango musika azala na bango musika eza jibe mpiana Seleo Adolphe Fere Gola Blaise Bula pe aza élément moko très dangereux pareil à révolution. Bande bo partager, bo commenter, on est ensemble.